Moko ayi ma collé Vincent yo na ko beta yo. Ah. To kama écoute. C'était qui? C'était Babindombe. C'était Babindombe. Batumsu balobako Babindombe. Oh Babindombe asala soki eloko nini te wana lukuta. Ezala suite ya makambo wana. Ozo comprendre? Suite ya makambo wana. Siko vite siko etikala na mutu kanda wana. Ya homona yi Babindombe asi conséquence na oyo amona vima ya mwana. Banga Nzambe bakangaki JDT. Bakangaki JDT na noa na poche. Bamo baye ko benga. Là babengi bamoko oh non avant de libérer ba on faut mona 20 soni. Chez Ouira. Biso là na pala sima mais ita là na pala li ya pas Ouira mais ola laka. Ozomona. Donc Ouira mazogi mwana na ye komba el chaussée komba nani donc c'est ça non vivre ne bongo. 20 ne abana iko 20 azolela. Azolela. 20 azolela ba mise na ye. Vitu na olela ba mise na ngai. Ah ba mise na ngai bake wapi. Ba mise na ngai. Ah ba mise na ngai. Ah. Vérité. Tango lobiango. Même makambo Nzambe alikolo atofungula makambo na yo. Makambo to yoza kokende. Mais tango zo kosa. Ba yo bengo ndoki pam. Juste après ça où il va chanter. Naïbi que Moutana travaille na Ouire avec Serge Mabiala. Et Vincent Tema Boyaki Ngabi Nabi ah donc Mkanda o batutu bazoluka mbala moko ale na beti 12 na sai lokwa na beti album na beti kala kelele bana kwei babingi ambulance ya imba moko ke na tika ye ya ngwana bena bango bazongi kin ngasiko na yeko de la forêt azala lem sa ko vanda boye azutana nene msuba mindele mindele wana lataki ndenge nini akotaki ndenge nini ale akotaki aboka crime aboganga crime nini ale akota na ba tactique nini ozomona siko ba idéologie azwaka leo yesko azo idéologie ona a multiplier viona sa maele na okumisa de la forêt ti na yepe pona okumisa ti na ko na loba vérité. Nalanda ili solo Afrique oto na obeta na koa mutabeta ki ngeza iseleo akosaki mais nazolo bana ba ina okata na kati la ina kuma Nzambe voilà donc na loba vérité à côté abeta ili solo mabe les bosse sambela Nzambe na yo biso pe tozo sambela kono yo ke na bana poto mawa popozo beleki eleki eleki mingi. Oh bon c'est TV live officiel et la RTC yoga du Chicago ma un déboré de vous savoir tellement nombreux en train de suivre cette émission. Si vous nous rejoignez pour une première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix car aujourd'hui, ce soir, nous allons recevoir cet artiste. Réellement, il a fait parler de lui dans cet orchestre Wenge Musica Maison Mère. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant remercier celui qui est l'homme selon mon cœur. On l'appelle Simpson et c'est les droites nanga Nekaba Fawcett, gauche nanga Rihanna Domingo. Gauche nanga Rihanna Domingo. Voilà, il est là ce soir avec nous. Mimish Bass. Kilo ya Congo. Il faut na bakisa bongo. Leader. Eh. Ok. Dans le balanga tes paroles, on a retiré toutes les paroles quoi. Eh. Ouais. Mimish Bass. Kilo ya Congo. Ba Fawcett. Leader. Bonsoir. Bonsoir na batutu balinga Mimish Bass Kilo ya Congo leader. Mimish Bass. Ouais. Ndeko na yo.
oye awa nalandi yo mpona bosolo. mpona kosolola. Tu sais, maison mère eza école moko oyo ezotika ba indifférence na bato baolekana et bato bango se poser plusieurs questions. Ouais. Sikoyo mimish base ndenge aleki boy olobi kilo ya Congo bakongola ngo mpe sikoyo baozela sincérité na vérité otepa na yo. Ouais. Je sais pas serment au salango bandeko mosusu basima motema bandeko mosusu osa c'est la biso ka serment oto bandana mission o rassurer biso ke makambo oyo oloba c'est du vécu oyo yokate yo mona yo zala au sein ya wenge maison mère. Avant na bana na opesa non ba mélomane ba Dieu ya bien ba chéri ya bien bana bien ba mbote ya trop. J'espère que bozo mona ngati ça fait longtemps. Omoni musicien bomba maka. Musicien bima trop. Faut komelama. Lisolo na ye nango lelo ezaka pona kobeta lisolo ya wenge maison mère ya kosolola koloba vérité. Donc boyebi ke mimish basa loba na ete c'est yo girandeni mona mokili po balinga yo po basepela na yo eza eloko ya kotala likambo tu na miso sozo ta likambo tu na miso okono po gérer pe no pe walai okono po gérer no pe bo okono no pe serment yo yebisa biso kaka sela biso serment bo ngana banda otuna ba question nanga. Bon nga na ina beta lisolo ya maison mère ndenge mish bas ayaka maison mère ndenge na yaka ndenge na yako baksa pe un plus na maison mère. Donc c'est ça. C'est quoi ça? Au promettre bateau yo baolanda biso ouais okozala sincère baninga baogire boye baninga baogire na motema bato bakata lai bakati lai yo promesse osala biso nkando lobi wana promesse nga na sali na kombo ya Nzambe. OK. Le roi des rois, le tout puissant. OK. Ouais. Na pesos kombo te. Bonsoir. Mimish Baz. Ado. Bafosset. Yayo pe ezali. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'on a intégré qui Wenge musique à maison mère. Oui, nga na yaki maison mère yalaki na vanda ina palais, na kova na vanda ina palais, na obeta na guitare. Ndezala kaka après non bazoluka yo non na luka ngono musicien mo boya ya maison mère. Natala boye. Amona Bill Clinton mwana ngoto bana ngoto tu bambote kote bozali mish bas bazoluka yo na yeti koya ye bakoti bamemingati na delape chewira koko na komi Vincent utala na palais na foto yo kayo bani talaka style moko ezozanga to on a besoin de bassiste mon frère ou c'est un plus on a trop dimi nae nana simbi bass na régler bass na ngai nana simbi ko niata Vincent na bimana coupé mango abi na zo beta bass wana abita petit mombo ya za wana acha tentir boy basiro na acha tentir suki na se tentir ga na se abi babiloko ngo nazoluka yango yo babiloko vuma yango namoni petit na ngai ndeza bofuto ke studio directement ba 2 semaines après studio na beta Teresa Mini na beti Teresa Mini ça la test na samba te comme les autres. Non, omoni ngai na talaki test te na la zamba ngande ba mema inga po mokile mona. Parce que moni test bato baye comme quoi que non nani akosala test mutentel non ngai nonga siko ya lai bongo te. Ngamba ba ki ba zwinga ba lookinga. Ba meminga ko mema. Le na beti na palais antichewera wera bimina coupé directement to kero répéter na la zamba. Na kuta kutu alai 5 bassistes.
5 bassistes balai ko beta wana ngale na ye na roma 6e 6e an to beta ka ba nde baloba ke non so sapato ye nyati mabele esala nini fina etika ba trust donc sapato na ngai ye nyati etiki ba trace yango mona etikala na maison mais na tshelo beaucoup. Ok. Intégro maison mère va pas comprendre. Tu as été précis et bref. C'est la meilleure des choses. Il y a pas mal de tes collègues au Betana Bango, na maison mère Balikai Awa. Oui. Quand même, Hollandais Bango. Ouais, na landaki vraiment. Est-ce que Zanaba Oyo Landaki? Oui. Premièrement, vous citez nos Bakongo. Zanaba Oyo Landaki occupé du Solomo Bolobite. C'est faux. Yangote, du Solongo Yangote. Ouais, na landaki muninga na ngai Seleo. Na landaki quelques nani J3. Na landaki ba musicien mususu presque 2-3 on a landaki. Abandé des questions. Oui. Est-ce que Zanaba Oyo Landaki? Oui. Oyo kip ndabo lobite lisolo koto abeti bwa kosi yangote. Nalandaki lisolo Afrique oto na obeta na koa. Muta beta ki yango ezalaki Seleo. Akosaki? Mais nazoloba na loba na okata na kati lai na kuma nzambe. Voilà. Donc na loba vérité. Par côté abeta lisolo mabe. Abeta lisolo mabe. Peut-être il aime soit bosana qui je sais pas. Ok. Donc ngana est-ce qu'on a expliqué lisolo. Ok. Voilà. Lisolo ya maison mère ya beta ki biso to ala ko beta na maison mère to beti ba concert awa ba tourner to ya ki to beta ki après ba tourner to beta ki to tikala na 2 semaines ya kozonga kin vinto na ya bi no ba petit na ngande za boye photo kita to ke beta concert moko kora ya rai kora to ke beta kora après kora to kozonga to friter ba biloko na bino bongo to kita kisasa to bongo fike ba bisakati to kei to tiki ba plan awa nga utu mutuka mo etikala awa utu ifaye kita no etikala ito ebika soto ye après to tinda ma forme ma mbutu ndezala kaka to kiti to beti kora ko to beti kora on est vide to zongi na hotel lobi na ngo sikoyo vie paye ono ma petit na ngai yuka fina biso swazo bande achaka ngabe kumba mamba to ono biso to tika to komaka bongo tebite so yo mona ndeni na loba peka ndeti ve nous ça va normal hein normal ma bébé c'est vena biso pa yimba mwachi ba petit na ngai ndeza boye bozo beto ke bita su contrat mosusu to bi me vie eza na ma bete mais contrat msubo ke beta wana bo to ke beta wana omoni esala mwa mobulu na ndeni mituka na biso to fretete to tika na 2 semaines pona okita kini bilamba to fretete ozomona donc vie so to kei so boye tant que to zonga visa na biso ko vide et ko sala bien fait so to zongi wana mutasola isiko eza fere parce que c'est tant que chef d'orchestre fere ya solo l'air abiono via boy via beza eza mouvement là donc photo ke beta to vandika lola orchestre eza mouvement na biso ya komona boy mais kolo nango aza wenge ezali nani we ranson mokonzi ya banyama to vandi pe kaka to bike lobi to ko beta mamoko na tongo ngau na lalaki na musicien nani na lalaki na selo parce que chaque fois to fazer na soki to la mutu na chambre na eti to fazer na selo na tongo na mugabo ikaba mutu akuto akola musangiza ni fere alo mimish lamuka toleka yo ande ko nanga ngingire toleka owoti karate ngai biso toleka ndeni oto kesiko vie na biso nsona ina ibwati na
vi na ngai wase ya kimpuni akufa na ye bakenda ye boîte après nga mpe nalamuki nabi te nga natikali bango bakangi bisaka bakei Bake wapi? bakei mpo bazonga mikili biso sikoyo totikali me biso sikoyo viensone alobaki tozala tokende te me nde nini bango balingi bakende nga natikali nango tema nazwaki autorisation ya kolo orchestre te nazo natikali bango bakei namona kamba moko baye kobenga ngai musicien moko kobenga ngai non Vinsone aye mais aza na chambre na ye Vinsone aza bien te aza mal à l'aise alai mal à l'aise comme quoi ba musicien tout bakei Vinsone sikoyo nayokaki bon Vinsone abandaki ko Vinsone azolela Vinsone azolela ba musicien na ye Vinsone azolela ba musicien na ngai ba musicien na ngai bakei wapi ba musicien na ngai ba musicien na ngai sikoyo ba musicien esika bazalaki bakei na bango totikali kaka ngai kakol petit na biso ya danseuse so nazo se rappeler bien Dona Beja oyo azalaki métis boye na japonais ouais ba musicien batikali kaka bango wana totikali kaka bango biso kaka totikalaki vitu alali azolela oyo nyonso bakendaki bababi bafere bajdt presque bango tu batutu. Mais nous avons raconté ici que Bazoï va passeport en Bornée. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'était passé. Non, Bazoï va passeport parce que passeport ils n'avaient pas un beau à faire. Faire un tas de passeport. Il y a un moment bazonga qui na aéroport pour voyager. Biso siko to tikala na hotel, Vincent Nazaraiti. Vincent a l'air à Witisko boîte aye boye ba ayekuta tous les musiciens azati. Ba to tikala siko biso to faza kiraki ngai ba kakol wana bato na tangeli yo wana. Ba moto yina chambre sika Vincent Nazaraki ana ikolela. Tokomi ba erni ba 6h soki elaki 6h 7h comme ça. Mbala mo ba yeko benga na hotel esika tozalaki non bakangi musicien moko boye na nini na aéroport musicien ni bakangi non musicien we ranson mo bakangi na plan mo na poche Plan c'est-à-dire mais on a batanga on a été l'été mais c'est le passé bon c'est le passé bakangaki musicien mo na noix na diamba na poche c'était qui? Non, nalobi la vérité. Oui. Nataka kombo. On dirait qui est, on dirait qui. Bon, étant que Mimish Basa banga nzambe, bakanga ki JDT. Bakanga JDT na noa na poche. Ba mo ba ko benga. Là ba bengi, ba moko oh non, avant de libérer ba on foto mon Vinsone. Avant de libérer ba to mon Vinsone. Mais Vinsone comme ba mo la muki ayoki bonga la muki. Maman bi bon avant na moni siko ba petit nanga tozonga ka mikili parce que je suis zaté encore ba mission tout ba kena bango to kende kaka ay to même ba sonzo na aéroport là to komi na aéroport ba mission so ba ko ba lingi ba menacer Vinsone les simba ko yo na ko beta yuma yo mbakasa yo ba mo finga Vinsone ndengwana biso to ko mo lela mouvement panzani oya boye adu mumbe panzani moko ayi ma kole Vinsone yo na ko beta yo to kama écoute c'était qui? C'était Babindombe bato musu balobako Babindombe Babindombe asala soki eloko nini te wana lukuta ezalaki suite ya makambo wana ozo comprendre suite ya makambo wana siko vite siko etikala na mutu kanda wana
yango mona yi babindombe asi conséquence na oyo mona vima yango wana. Donc c'est ça, yango moni bato interpréter comme mabe comme quoi babin yango babindombe bafina e bouton boye te. Parce que histoire en boye bango bien te bato ba histoire en banka o babenga ba mbia kabiso. Mais tellement tolobaka te calme. Bato amona na miso balobaka te bankesa rebele ko. Donc il a manqué du respect. Voilà, makai oui respect tant que père na. Père a beau tête mais père o abandai ko kambai. Donc yango na quoi. Père oui bon petit moi na encore salinde ngwana ozwa mbata na ya kimokolo. Voilà. Ado. Mish base. Kilo ya Congo. Mais bandele omo zambote. Leader. C'est que mutema neza polele makambo zo. Nigeria na kombo nzambe. Okoloba vérité. Na oloba vérité. OK. Voilà. Et au sala dans lingana to sauter ba étape amite to zonga lisusu. Betela biso un peu mystère à Kibuisa. Kibuisa pipa disque wane beta na niveau moko laisse tomber. Générique wana bo travaillango na niveau moko laisse tomber. Est-ce que pour bien de baba musicien, bien de temps quand beka wande bino beta. Est-ce que jour moko étant que ba artiste, tu reconnais J3 kopé sanzela moko boye to kopé sa wi ranson nzembo? Omoni J3 apesa na nzembo owera nzembo te. Omoni ya ona ba mission mususu bobeta na wenge moyi makamba wenge te. J3 koto zali, j'espère que yebi mbiaka na yo mimish basse. Mais to solara no bien. Mais tant que zoya koloba makamsu na télé faut loba vérité. Vérité tant que lobiango même makamsu nzambe ali kolo to fungula mamna. Mamno to yoza kende. Mais tant que zo kosa ba yo bengo ndoki pam. Juste après ça on va chanter. Na ebi ke mutana o travailler na wiri alaki Serge Mabiala. Serge Mabiala na o travailler na wira comme wira zo comme petit na ye ndenge zalaki na petit na ngai moko boye azalaka to travailler na ye ndenge za ngai pe na petit na nga na kin o to bosa na bango parce que ngape na yimba chanter à part on a chanté tellement na bimela na guitare basse mokili ebi ndengo wana mais naza chanter. Moi Serge Mabiala na opesa wera pe banzembo mususu ndeti ba blanding pemba banzembo mususu eza Serge Mabiala parce que Serge ana okakomaka eza oke sauter que na buka J3 po na kumisa Mabiala te. J3 est un grand chanteur mais il faut le la vérité, c'est ça. Donc J3 kotozali ba courage mais le la vérité. Mais est-ce que, raconte-nous un peu, Kibuisa Pipa. Kibuisa Pipa. Disque wana bobe tango, non, quelle merveille du passé. C'est le travail. Au moins, ndenge tukomi tango oyo, yango to wana yiko travailler na Kibuisa. Donc Kibuisa Pipa to zilongo tant. To bossa vraiment parce que moni album tant on préparer faut préparer il y a été album tant on préparer on zikaka o leki silem sous 2 mois 3 mois après album est limité puis biso vraiment to zilango matin intro on a vraiment en tout cas boza na bino bien donc to zilango temps bien on moni bimandengo c'est ça. Qu'est-ce que tu avais ramené na maison mère? Na mima style, coffrage, kilo ya Congo. Donc, kala, basi soki zo beta, bozo kaka solo. Mais nga na bité na ko beta siko loko la solo. Mais, na ndenge mo boye, ki ya coffrage, ya ndenge mo boye ya kilo,
ya ndenge mo boye o vraiment nazo yemba na animateur mais so otali bien lem sous ba conception na ngai ya guitare basse tant nazo beta nazo vandisa et puisque nazo yemba na ba animateur. Quelle est la différence avec, bon, on est dans Maison Mère, mais avec le Fombo, c'était pas un peu aussi un style le Fombo? Omoni elo mona oloba style ya Kota Zali na opesa yembote Kota Zali aza meilleur bassiste mais nga pe na yaki na style nanga ye pe aza na style na ye le Fombo azaki na style na ye ya ndeni et nakoki ko détailler moi muke le Fombo aza na style na ye ya tikit 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 tik abetaka singa moko minga siko na ye na style ti tumdingindum kingongo ti omoni ba kingongolo donc na ya na style voilà ya omoni ba petit tous les lots soki olandi le basse ba bassiste tout ya Congo même ya poto awa bazo beta lokola mimish basse. Ouais, les bisous qui tardent. Il fallait la bisou en Toyo Kangoa. Ah, mais oui, c'est ça. C'est vrai parce que Disco Beta, vraiment, c'était vraiment super. Vraiment, félicitations. Merci. Donc, c'est venu pour une deuxième fois. Voilà, c'est les autres. Et parlez-nous un peu de ces coulisses de Bercy. Un peu secret à concert ou à Bercy. Secret à concert à Bercy. Fantastique, vous avez travaillé. Tu travailles dans la colline. La colline est allée place moko eza lokola parc moko boye miza na ba ndako moko boye ba sato basala. Vincent alouaki yango tokomi kolala kuna tolamukaka kuna makambo to liaka kuna mais ba félicitations na vie na de la forêt parce qu'elle dépensa tout ça matin kuna pour na Bercy toliaka kuna tolala kuna ba famille kutu bazo otala biso kuna loko ekomi loko ala msupe bon na beta moi tout mo boye oyo sengi 20 na obeta to lemso samedi bien na ki weekend mo boye na ki etala ta ba famille ba petit na kende OK on en profitera systématique. Systématique. Bah oui. Voilà. Systématique OK IP ba otali ba famille lobi na ba ozongi pe oye travail. C'est ça et là il va le go la boulot. Kilo tu veux maya kilo tu vas me cousser cinglé. Tu répéter wa. Ozo répéter ba moi miss mezo là pour mi mais je suis été merci. Oui, on beta Bercy car faut confirmer. Moi ce que toujours ta la pe baninga musu ba beta ki. Ba beta ndeni. Ah ba kota ki ndeni. Ah na msu to ta mi Johnny Hallyday. Parce que vient ça on rêvé trop en bois. De la forêt. Azala lem so ko vanda boye. Aluta na nene msu ba mindele. Ah mindele on la ta ki ndenge nini akota ki ndenge nini. Ah la akota ka boka crime abuganga crime. Ale akota na ba tactique nini ozomona siko ba idéologie ya zoka leo yesko azo idéologie ona a multiplier viona asa maele na okumisa de la forêt na yepe pona okumisa tena ko na loba vérité moni viona azoka maele mingi na batwa ozomona parce que omoni ba vient na biso belé lelo ba omolanda pe de la forêt na ndeni. Parce qu'il vient à de la forêt, avec une idéologie naïe, et il faut qu'on me dise que nous sommes imposer style, mais de la forêt, on poser la tactique naïe. La tactique, on le peut comme star peut béler, bah moi Hollande. T'as rabi so banana naïe tout, tu y peux ne pas style en mode. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adolphe? Ah, Dominguez, Tata Bobige, Talou Bouangé. Nga benga yeta lubwangi. Oh c'est ça. Oh, Véona, il est gentil hein. T'es beau c'est ça. T'es adoré gentil. Très gentil. Non, c'est gaga parce que Véona tu as bien, mambo tout bien. Non, c'est gaga na danse nous ma obi na wani nga boy. On a petit coup de tête. Okwe. Elle est gentil. Mais bon, ko kende na yi na maison mère vraiment isala nga passi. Omoni il touchait un peu quoi. Il touchait un gars. Tellement la bêta est venue à 12. Système à 12. Donc voilà, il y a un quoi. La maison mais ils ont un
système à 12 ans. Na Bercy, raconte-nous qu'est-ce qui s'était passé. Na Bercy, vina biso ayaki aya matina podium, komata matina podium, après ninga la ka azia longoli lamba aye, azia chi wana, après lamba blouson, elle est blouson noir ya long boy. Achi côté ampli, après lamba la mo koi, e koi li shingam. Après wana to yoka masole belle, bimaki ono nani asala ki boye, shingam e boye, apakoli yango boye. Na comprendre écoute, parce que ngana mona ndinga yako cha. Ndinga ipoza ki yango pe achipe yango na kati ampli, likolo ampli. Ti ekoi ngai pe na ko kita pe na sete po na landang parce que nazo beta. Donc c'était le propos qu'on avait dit que Bila Chile yango na kiti afin de lire. Bila Chile yango na kiti nde nini? Bila Chile yango na kiti ta ekoi yaki kokwe. Bila Chile yango na kiti ta. Ekoi yaki kokwe ya na ekoi. Donc c'était par erreur, donc ouais, il a Sigo nani yango vraiment mutaloba ndengo wana. Nani aloba mamba bongo. Na loba ke mamba ndengo na kibila ya che shingom na blouson tata mais faut aller se mabe. Puisque tata là il est gentil. Na mututu. Tata là il doit betane ma za ya beti over boy. Na. Ozomona. Mais de la foule ko betane bongo te igwe la foule en so tali bo tali na misu boye yimo foki mselongi mais tata là il est gentil o tali na misu bi bo so na bino pende ni petit na ngande ni kuna pale kitoko tata ma foule ta bien faut pas propre mais c'est faut boye. C'était facile que à la ta uniforme ndenge mona musicien mususu. Bon, Isalaki, ce n'est pas facile parce que Isalaki est orchestre ya Igwe. Sikoyo Isalaki orchestre ya Igwe accompagné na Adolphe Dominguez. Ceux qui tata avec nani ouera lobiki non bon, na moni tous les musiciens faut la taboye. Tout la tati. Tout la ta bon, mutakobo ya zate. Les orchestres nae, c'est ça. Oui, les disait deux fois ouvertement comme ça que les orchestres n'ont pas la tabouée. Akolobango, akolobayale, azolobayango boye mutakoloba zate. Nana oloba. Lo alobi to yoki. Tu to salipe boulot. Sope to lata coupé, to slatika. Parlez-nous maintenant histoire et les marqués. Pas orchestre. Mais dans le sens que vous avez quitté Wiranson, les Agindénini, Vaguana, il y a quitté Pobo Indosa les marquis. Les marquis, normalement, là, bah, quitté Kunana, il y a là qui va à concert. Voilà, on a tikal de bête album à la Kélé, na tikali, kotika la tikali. Tena ki magité. Et là, il y a na bête bango 12. 12 wana ya laiki. Yobo beti 12. Na ba yike ba wa beti ka 12, na ba beti 12. Na beti 12 comme quoi na iba yike non na oza doki mukanda. Siko mukanda momi aye abi no Vincent non faut ça la boue pour na ya oza dunyo Vincent habité to na ba voyage ebele. Photo kindi parce que yende mutabeti disque faut ye kakaza. Ozomona sikoyo Vincent tema boyaki ngabi nabi doki mukanda o batutu bazoluka mbala moko ale na beti 12 na sai lokwa na beti album na beti kala kelele bana kwei babingi ambulance yimba moko kena na tika ya ngwana lena bango bazungi kin ngasi ona yiko na yezo doki lena zi doki mbala moko il fallait ngana préparer tout zonga bamo ferry babil banani tu bapanzani na bakindaki ko voyage na Londres bapanzani bamo ko ale contact nanga contact wana bamoko na zeli pe bamo le baye to sali mouvement si to continue. C'était pas une trahison pour toi? Bon, pour l'anglais ça a eu trahison parce que
bango batikaki ngai comme quoi na nini après wana ngai na ifai nazonga le nazima na solo na nga ngai siko nalandi baninga mosusu le balinga kosamba na bango mais orchestre le esimbi pe te yango monaki bengi Gilles Bavon comme quoi boye fo nga mpe nakozonga mpe bongo te parce que nde naza boye sikoyo nakomona makambo mosusu faut du papier tosigné batindi billet batindi nini moko ayebaki batiki nga na aéroport na voyage sikoyo babetanga sikoyo grand 12 wana ndeni ba présentation ya Mimiche Bass na Inter tomona 12 babetanga sikoyo tomona bafilma journaliste bayata 24 journalistes mais tomona filme ti oyo batyango ileka ta wavri namona ngo te eleka pe te ebunga mais sikoyo bobengisi nga bosimbisi nga contrat na ye après boprésente nga mpe na miso ya bato donc comme quoi que non sorti ya Mimiche Bass comme retour ya Mimiche Bass na ye mpe retour na nga na ye mpe Mimiche Bass mamotu mais tomona filmage te tile mpe image ebunga mais bango 12 babetanga yango nga abeti bango 12 akokoya na poto mpona zwa doki bango babeti nga 12 ya retour na ngai film ebungi. Et là, oui, tu as regagné le groupe. Hein. Bon, on n'est pas dans le marquis, mais à passage pour Zonga et Soussou. Et là, on est pendant les marquis, véritablement. Et là, on est pendant les marquis, là, il y a l'album les marquis. Après, il y a Nino Yo Bord. Là, il y a Bord. Et considère ici que album, là, où il y a Bimisa, puis il y a Bimisi. Et considère ici que elo ya wera eyaki na vibration moko ya kosakana te moto grave oyo biso sikoyo moto eyaki nano te eyaki après ozomona sikoyo oyo ya wera sikoyo eyaki explose mbala moko aleki kobuka baninga mosusu boye eyeki koconsidere sikoyo bakri oyo nani oyo bila bwakaki kote oyo susu babwaki yango eyeki kobeta oyo flame bakri wana ezaka ya nani bakri wana bon wana vraiment lokuta mabe te nayebi te lokuta mabe te nayebi te cri ya bill obie cri ya sele wana vraiment lokuta mabe nayebi te mais mbata oyo tozwaka wana epanzi biso la epanzi biso bamosusu ekonona akende na ngai pa nani oyo nakende na nga pa kofi oyo nakende na nga pa boye nga nakenda mpe pa motu wana mais jour bolinga bafanatike baolinga su nabeta masolo ya oyo wana ya karaktere abeta tokenda mpe na motu yango te tokenda mpe na pale ya vie yango tovanda mpe boye tosinya mpe motu na ngai moto azali témoin na ngai eza Edo Tsonsa tokenda ngai na Edo Tsonsa tovanda pa Koffi Olomide Koffi Olomide abinya ye akiti na ji ape biso tobaye abi bonde eza boye contre eza yango oyo donc nde eza boye nga nazoki Dakar so nauti Dakar na ye après tokita Kisasa nga na feri sikoyo feri abomanga vie Mimiche wana kutu nde aza boye kutu tala kutu makambo aoloba mpona yo kutu aloba bele feri aboma ngai. Voilà, vous avez vu ces parenthèses, les lots, tout ça, les lots, il faut garder concept là prochainement. Et il est arrivé que Ozongi Maison-Mère, au bêtis sur album ni. La bêta qui album il y a auto bêta, bon peut-être nous se rappeler sous la combo dans côté. Temps présent, bêta temps présent. Oui, la bêta temps présent, la bêta sous-sol. Mais que bêta, oui, la bêta y l'album voilà. La bêta temps présent, la bêta sous-sol, c'est ça.
Parlez-nous un peu. Beaucoup de gens disent que au bet va système va 12, va système ani. Vous étiez là quand vous êtes revenu. Au yokuta équipe un peu. Est-ce que y a un héritier dans la côte à Liboso? Héritier à Koutangati. Héritier à Koutanga na maison mère. Héritier à maison mère. Héritier à maison mère na coupé. Il y a Chiki. Alors vous avez de répéter na sima chez Ranson. Héritier na coupé. Viens. Non, ça teste na emba. Bah mima ego mema. Koyemba yembi maman. Ah, petit oyemba bema petit amukio. Oh yemba. Ah moi muke. Auta chiki na kilot na. Oh. Quand ta classe na kilot na kino bi oza na classe ni. Oza en primaire. Oh mais biso to auta chiki na kilot. Auta chiki na kilot. Na kilot ya ni. Mais oui, mais attends, le bac à Outa classe ça s'est changé parce que dès to ba kito ba linga. C'est à Outa bi mala na chemise ma ya école na coupé na yewa. Mais coupé il faut dans la primaire. Ah non, faut m'touga oyemba na maison mère bien y au ça test faut la ta coupe pantalon. Te mena bibo ils ont dans classe. À la ti coupé c'est gana primaire. Ce mtana il voilà vraiment na éviter parce que na mon qui kakaye, biso on a répété nga flamme kakol parce que tu as un système à répéter nga flamme kakol pour tous aïe ko ça cohésion au kakaba solo. Nga flamme kakol tu répéter na sima chez wera, tu misi wa sima, tu répéter na biso. OK. Y pas y on veut tous bien on ça test. Maman ya ça test na yi na yembi wera c'est pe na yi. Ko tika la héritier tika la na nini ya mwana. Na boka ape bakri. Aboka ape bakri. Pour chanter. Tarande ayimba changalaise. Signalons que tu as signé des chansons. Na maison mère. Oui. Ouais, na signé qui chanson mon corps malgré normalement il fallait 2 chansons. Bon ngande mnazwaki mwa retard ya ba programmation après là nazwi retard 21 temps ya la sauté donc faut boire bima ya mona bisa yo. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé na maison mère bon parce que nous arrivons déjà presque à la fin que Bandero Moussous parce que Nambe Bandero Moussous qui s'est plaigné aussi de son comportement. Qu'est-ce qui s'est et là le bando ça là que Mutumoko a dominé sur Baninga. Est-ce que c'est parce que tu confirmes qu'il vivait chez Ranson? Oui. Héritier, on doit vivre pas chez Ranson, on doit vivre, Kolia, on a dame ma déçu pas ma patate. Na fufu, to dama pas ma patate, bisoto, ton là la paix on a l'air moko, malgré les mon anot chuba palais, mais dans la paix chez na sima on a de la paix. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte c'est leadership? Mais héritier, on a la vraiment on a kola mukawana chez Wera. Biso là na pala sima, mais héritier là na pala il y a pas Wera mais on la. Donc, oui, moi, il combat el chaussé, combat nani, donc c'est ça, on vit un bon. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il domine sur les amis jusqu'au niveau que, à comité à niveau par exemple, qu'il va bien vice-président? Non, parce que héritier Misalaki. Au moins, la maison, il y a un système, il faut qu'on misala. Faut mi komisa kilo hiyo moko pour batu ba chalo nini parce que so mi komisi kilo te parce que mutu ana ba fanatique na ekula mutu ana poa na ina ndingi na ye mutu avivara pe na ndingi na ye mais tout travaille ensemble ozomona et le so lobi que non a dominer ki batu mosusu pona ngana omona on c'est normal parce que ami pesa yi poa na ye ampesa ipona ye mais aza mutu moko ata gentil très gentil respect il on est dans le respect c'est ça mais amisalaka na ndenge na ye yango lelo esala ye héritier wata ete so azoyemba lere moko monaka wata na boye c'est ça nde babengaka pe miche bas baforsete leader boye
ndebe apesa igwe apesa tala te boye c'est ça faut misala faut taper loboko pete faut kokabaka ozala maboko makasi te faut kabaka lokola baigwe faut kabaka lokola baheritier Vous étiez rémunéré de quoi? Salaire chaque mois. Mais Bando quota. ngai vraiment maison mère boto to vivande to vivate to ozala so salaire to ozala so salaire na ndenge na nga héritier pa ozala ndenge na ye eza etalaka poana po mutu na poana ye mutu na poana ye na maison mère ezala ibongo Chaque mois. non pas chaque mois il y a ceux qui te voyagent chaque mois te chaque mois na mso ezali ba jour mso pe to betika concert aki nekotisa na olarte soki toke pays Afrique wana ekoti leo tokoya Eliot Bondombe ba aya tangeli yo nani mimish héritier enveloppe nani oyo enveloppe nani boye enveloppe siko système on a lobino siko fumi sala polia kitoko makambo te kitoko oyo babaki na matola kilo ezali matola pete ezali matola mwa pe ezali siko so misali ozo matola kilo so pi misali mamande ozo matola mwa Mais qu'est-ce qui a fait en sorte dans tout ça, toi qui solo, nous sommes arrivés à la fin, mais après tu as décidé de quitter encore l'orchestre? Oui, on a quitté le mouvement, on a quitté l'orchestre, comportement. Mon inga na mutu a respect. Nga sola bien, so tuni batutu, ba petit tout ba lire na maison mais ti lelo ba petit musu baza kuna. Au moins ki ba yisu na mutu na sola bien. Même ba petit musu ba longwa, ba yisu on vie wana to na sola bien. Elo bon ba oli na tende yango yo ba petit. Ba vie musu so ba tikala. Lo ba nonga. Ba vie musu so ba tikala. Na ba vie musu so ba zania. Voilà, qu'est-ce qui t'a réellement poussé que tu arrives à ta fin, tu te dis non, je dois claquer la porte? Bon, parce que au moni biso to sali trop. To sali trop na maison mais au moni de tama ndefo ta pembe au mobima. Na koliti. Na koli, moni so mo na koli, na ko ya te ke na beta na petit na nga kojak. Po petit na nga, oui, kojak ala petit na nga vraiment. Oui ba. C'est-à-dire Petit na nga propre. Cousin na nga. Bombo kojak. Siko to beta ne podium moko. Tu peux enlever tes lunettes s'il te plaît par politesse. Bandobele va reconnaître. Voilà. Nalongoli. Ok. Et ça là, c'est à moi bien. Ouais. Kojak ala petit na nga. Na la pe ba émission na ye. Auma no sambela. Mutala nzela na ye c'est normal. Ngape na nzela na c'est normal. Ndé tu peux ça nzela na c'est normal. Juste, tu as vu que c'était les moments. Il n'y a eu aucun problème. Bon, on a vraiment quitté maison mère nandingi après parce que na mona yeke non na koli, na moni ki na maramu na ngai, funa bando sa pe maramu na nga. Pourquoi pas nga? Donc c'est ça, il y a un mona ngai na nga. C'est ça quoi. Ta sincérité aujourd'hui. Pour ceux qui disent les bossés. Sambela nzambe na yo biso pe tozo sambela kono yo ke na bana poto mawa popozo beleki eleki eleki mingi oh